Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi babi edino image sali image panza ni Kongo mobimba choko mone chimachuta chiko foche ya chokayo ino image panza sango ya Kongo edino image edino image edino image Edino, image. Edino, image. Edino, image. Bonjour, bonsoir. Et vous qui suivez cette émission, voilà, et pas il y a Yemoko, Edino Image, Babi pendant Sangwa Congo. Tokutani Awa, na collaboration quand on est tout ça, comme ça, la publicité dans le thème ma BTI. Donc, place sinon aux alliés, comme ça, ils ont ça là. Edino Image yo. Sortie officielle, il y a l'album, il y a le Karma Pa Karma Love, Toza Awa, Binomo Bozo Mona ba affiche n'engue tanami donc qui babi plein et ça les mis pas un boutalon binet na film et d'une image relaxation bilili wana bat Bozo Mona. Tolo bate babi so muta sale musa malam bon dimaye et d'une image Karma Pa a cartonné les lots na poto babi ezobeta net na film. Voilà, bonsoir image oyo na pendant Sangwa Congo parce que musa le osale makitoko na edino image. Bosomba album oyo, bo consommer yango, bo yoka ba rumba. Ba ben aussi rumba te ki rumba parce que c'est le Karma Pa Karma Love. Merci beaucoup. Derrière le caméra, ezala ki Yemoko Babi Edino Image pendant Sangwa Congo azawana asa musane kitoko. Bon on aura toujours siti wana poza kitoko makasi. Merci beaucoup. Tout se retrouver tout à l'heure na kati tout le monde na makambezo na kati kuna pour esa na malamu tous les cas. Et voilà, chers amis, comme je vous ai dit, Edino Image, pendant Sangwa Congo, tous dans le cadre il y a publicité, il y a album, il y a bien la Karma Pa. Donc voilà, bon album oyo parce que Edo Sala et Mami, aye on a norme nyoso, bon album oyo. Voilà, l'ensemble vient d'Angaï, bien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, nous sommes là ce soir parce qu'il y a la sortie officielle, il y a l'album, il y a le Karma Pa Karma Love. Un petit mot, qui album et Salondé. Bon, vraiment déjà au départ, dans un fanatique, il y a Karma Pa parce que Rumba est au Sanate. Donc, Mingi Penda ou Mingi Ten a souhaité que l'événement est bien, l'album est un succès, l'album est tombé moi. Et puis, il y a 5 ans, il y a vraiment album parce que l'album, bien que il y a un Soukamboula, c'est-à-dire Soukamboula est donc force, Soukamboula est pouvoir. Donc, l'album, on est dans la moto, c'est-à-dire Bisso Tochama Boko, pour te fouler le voilà. Merci beaucoup. Tout ça, dans le cadre, il y a promotion de l'album, il y a le Karma Love, mais il y a pendant Sangwa Congo et d'une image. Alors un petit mot, il y a moi souka moi dembote na bato ba osoma pe album. Na pesi mbote na jam zombo pile petit na ngai na pesi mbote na mutalombi mama na stade na pesi mbote na madame na ngai vraiment nyembo ndoa ana place azali ba kukuna yango yo na pesi mbote na bana Paris tout na bana ki na bana Angola oh tout parce que na président na bino yo président Esma donc na s'appelle il y a trop bonne année bonne fête à tout le monde donc année 2018 la kitoko pour na bato tout. Merci beaucoup. Voilà, bonne année, bonne fête à tout le monde. Moi aussi, je profite de l'occasion. Pour nous, Sabino, bonne année, bonne fête, Nabino. Vous fêtez bien, Nabandaku. Bozaki Toko. Babi, Dina, Kunana, Zirik, Topé, Sopembo, Tepsko Zali. Sans oublier, Massalangaï, Primavera, l'année Primavera. Passation Yangwana, Narobo Sanatena, ça, Maître Sembadi, Sembade. Et Bozalawana, sans oublier Massalanga Lopez. Eh, Papi Mbembe, net na filmé. Tous les cas, Yemoko, pendant Sango ya Congo, Batubayi Yoka, Taros. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, on a un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons la télévision à TNT, décoder à TNT.
bolanda Boss Brother TV. Mais bon di menanga te ba Saint Thomas collègue nanga bodo yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo apeseli. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Panya Versa ya match long. Panya Munu ya match court. Puta. Bona album à Karma pa Molandeni. Et solo lui. Vraiment félicitations. Na mi ngalo bade Karma pa continuer à la rythme na donc tala. Donc barumba banini kolo barumba zayo. Album ande kono Karma pa trouver ondeni. Vraiment rien à dire. Donc d'abord comme on a nous dire to kabangu les kama ikoke. Donc naya pour la soutien à Karma pa pour la royoka lelo eza sortie officielle album. Donc rien à dire. Donc royoka bela kirumba il y a dansé on to vivre quoi, il y a on to yoka. Donc vraiment chapeau pour la Karma pa ça le bena soupa la boulot. Mukolo ya orchestre c'est dit Karma pa asal mutu soutien ça ne kopenza. C'est-à-dire, il faut que ça mongo et pas il y a Karma pa. Pour naebi ke banzembo za na kati ya album oyo Caligula na na mona banzembo ndengo te na yoka banzembo boete. Première fois na baniko se retrouver na zoyoka Tabulei feu Tabulei na yoki feu Luambo Makiadi na yoki feu Kwami na yoki papa Bombenga vraiment na zaiko se retrouver. Ya na sengi batu nyonso baluka koyoka album Oya Caligula bako sepela azali artiste moko dans l'avenir to compter na ye. Merci. Merci balanda www.pandasangwa.congo babi awa shembuta lombe indi mabe ba prêtre baliawa na ebite venangariki album à Karma pa mutuna yo o trouvant comment na sepeli trop. Donc du vrai rumba quoi et ça fait plaisir comme on a le rôle en personnellement moni na zone de la 80 bon on a l'air on a des choses sur Botamakia na 1 2 3 donc Karma pa Kirumba quoi Karma Love ya solo a mérité titre na quoi voilà merci. Merci bien Ngariki. Oh, donc la bébé corps à corps, basabatoyo. Babundi mingi pona le karma. Vraiment. Na yebi de so akolo banini pona le karma. Akolo bebele pona le karma. Po yebi source à le karma. Corps à corps. D'abord, merci beaucoup Edino Image. Vraiment, elle est mingi. Dans ces pays que boulot et les cars, ils ont continué kaka que de la bonne musique. Rumba qui tombe Lali, vraiment à continuer. Donc voilà quoi. Donc biso tout ça la marque naie, a pas reconnaissant la marque wana. Donc vraiment qui tombe trop. Allez. À l'entretemps, Oyangaipe single langape. Donc ils ont déjà marché. Single langape déjà dans marché. Mais les lettres il comme ya Karma pa, ya rumba ya Karma pa. Alors kitoko. Image non. Merci beaucoup. Bon boulot Karma pa. To sepeli kitoko mink. Allez bisous. Allez ciao. Le karma. Karma pa biso to bandaka e. Na ba ba ebité. Oh ba boudaka e à l'époque ba boudaka e mais biso to sûr que Karma pa a Rosala rumba ya solo.
ya solo babetaka miziki mais ezali na banorme mosusu ya kobetela rumba oyo ya Karmapa so oyoki yango oyoki vraiment rete bakolo miziki nde bazobeta nalobi te nde aleki batutu na monde mais ebeteli na ye ekotikalaka libela banzembo na ye lelo tokomona yango ata pamba me lobi tokobeta yango ndenge tobetaka banzembo mosusu ndenge tobetaka bangobila ndenge tobetaka ba Christine ya fe tabulei mais mpo na lelo topesi ye kaka bonne chance totika mpe totikela ye temps lokola totikela baninga mosusu toyoka ye toyeba soki asali ya mabe to ya malamu alandi apanda sango ya Congo namoni mpe ya biso mopandi sango ya kombo na komba Dickerson aza na biso longo Thierry Bambalo aza mpe na biso longo Dickerson vraiment namoni yo na sorti album ya Karmapa okoloba nini etaki mopandi sango ouais Edino Bilili ouais mais en tout cas merci parce que en fait on a invité Koto pour la sortie officielle de l'album ya Karmapa où ils allaient intitulé Caligula album très kitoko riche en son très riche en son très riche en mélodie et puis Karmapa boyebi quand même très kitoko cette fois-ci à Yembi sous très kitoko en tout cas je vous conseille de l'acheter cet album. Je vous conseille de l'écouter, en tout cas, vous ne serez pas dessus. Un album très kitoko. Et puis, je conseille aussi à tous ceux qui sont scotchés en ce moment de regarder chaque fois Edino Bilili. Pour Edino, c'est quelqu'un qui vous apporte que la bonne information. Edino, quand ça raté, il a ramené toute l'information kitoko. Donc, merci en tout cas, Edino. Merci à toi. Moi, c'est Dickerson One. Donc, merci. Merci balana www.panda sango ya Congo wana zaki bongo Dickerson mopandi sango ya Congo azaki na biso longo na sorti album ya Nengo Ebeli Karmapa na ndenga sala ndule na ye otrouvango comment to umeli mingi na mboko yo to yoki ba album ebele mais oyo yeko embrasser ngai ezali album ya Karmapa oyo sika ba jour oyo Des albums yango mutezo cartonné na kata Paris awa. Bon, maman ya kalape zongi na kata album ngo. Ba biloko to yoka ka wana. Azongi sango lisusu. Vraiment bana mai lisolo za ya makamusute. Karmapa ba jour oyo. Ba onu se bacha ba makelele ba gauche à droite ba nini ba ngote. Ezande Karmapa ba jour oyo toza pa mbutalombi awa. Château Rouge. Na Marcadet 31. Denis Chai, bien signé. Tete la Blair. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Et logés à Moko. Hein? Donc la chance il y a fret. On a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Pas carton, pas conteneur, pas valise, pas mal, même bongo. On nous le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À Air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Mola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atinga Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrier, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25. Ezoï na mabela Shembuta Lombi babe album ya Le Karma ezobi ebimi lelo. En tout cas mettre JP moi liloba pour Le Karma mutuna yo. Pour na Karmapa ezali eza sengo mingi. Déjà ba grand prêtre Nzomo Fosino andimiango. Hein? Donc
et à ma solo vraiment donc il y a 4 quoi. Au moins ni vérité bah bon bah on était somme ta boyemba boyemba. Donc Karma Pa ndengazana donc grand prêtre net na film. Somme ta monima ke mamna loba mana kosi. Abima loba quel rumba magole ke ba rumba Karma Pa. Ezate rien eloko yate. Biso ba jipe mandiango to confirmer Karma Pa. Karma Pa grand prêtre to confirmer na cha mboko yo. Ba force ba petit na ngai moko ba confirmer. Hein, nous avons aussi nos pires master à confirmer. Ba tchétché Tchernobyl ba confirmer. Mifune ka belva. Hein, na kata ndakume a confirmer benga bina ngai jipe mandiango na yo ka nenga masolo. Hein? Ba tino na pointe à confirmer. Maître Brice Makabi, grand maître Brice Makabi a confirmé. Hein? Tony Mukumbusu a confirmé. Alain Machoud a confirmé donc Karma Pa Oumela madong Oumela mutema pembe na yango esala peke bato ba sepela biloko na yo quoi. Po yembaka bien. Oyembaka bien na sepeli bato belé ba sepeli nango et en plus nzembo sala grand frère na ngai moko Adricha motomètre na yo kiango madong esali ngai pour 4 personnes ba benga binanga jipe mandiango Karma Pa sala le vieux na nzembo mobimba obige na yoki yango Oumela chapeau velanga sakingunya lelo masolo Karma la mona ba CD désolé kande ni makambo sortir lelo na Château Rouge a dansé donc yango bo mona to wela to yozwa donc double CD donc pena rumba o ebetamia o rumba donc o bato benga pena ki rumba do bato ba blaga ki na ba rumba mais o pena te ba consumption trop na rumba. Donc Karma Pa pena zongi biso na rumba ya solo. Donc toye ko wela ba CD lelo pena pas jour moi na botamaki yango toyo zo ba CD. Donc c'est bon quoi. Déjà lengia trop CD bo somba boyoka. Boyoka pena ma toye sala boyoka. Boyoka ba CD. Au mona pena to zongi na batanga ba bombenga. Do rumba pena ya solo ngo ba consumption ba trop quoi. Donc c'est bon quoi. Solo lingo lia bien fo ya na Galaxy Mambo. Na solo ezapina kitoko. Le kota ba restaurant. Mais le délégué n'est pas mambo. Mambo la mbangité. Et ko découvrir que mambo la mbagareke. Et ko découvrir que mambo la mbagareke. Ba play ba yaka. Mona ba zabie ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo. Donc c'est que bon ba les onyama. Galaxy Mambo Tampos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na etala bino yeyo oyo alambaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epi mpona anniversaire ka donc moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire, ça sent bon. Mais ni pas mbiso, c'est non, où c'est la mikoua, ici c'est Mambo. Galaxy Mambo, je vais bien, on y a bien, madame ne fait bien, ça la rate, nulle part ailleurs. Vos amours, voilà, quand tu as Mambo Galaxy quoi, au Bellevilliers. Voilà Mambo. C'est-à-dire qu'il y a un commis baga. Pour ça, il y a un bambis. Il faut un bambis à mon nom à mon nom. Ok, c'est ça. Mais non. On va le kilinga. Solo, exactement.